Gino de Bundesliga, alors il y a sous pour na kopasola moi mpoke oyo pour na bébé na biso moi na biso leki na biso ya bébé oyo azali ko loba makambo lokola mokolo alors na azomona alors éducation ya mwana eza nanu bien te alors suivez on va bon chapeau moi que bébé France a moi si kitoko ah moi si mabe et a kitoko ah moi si mabe longo la chapeau yo moko donc là bon chapeau moi que bébé France a moi si kitoko ah moi si mabe et a kitoko ah moi si mabe longo la chapeau yo moko Mayo Gino de Bundesliga toye lisusu pona ko pasola mpoke na biso oyo pona bébé na biso Francia. Alors bébé Francia azali bébé moko vraiment azali très intéressant. Alors vraiment a bougé le monde entier. Alors batinyo so bazolobela makambo ya bébé Francia. Alors suivez un peu, on va Você tá gozando comigo? Você acha que eu vou comer assim tudo misturado? Eu tô na casa da minha mãe. Eu sou o marido, você tem que servir fungo num prato, molho de tomate noutra tigela, quizaca noutra tigela e frango noutro prato. Eu só sei que você servir. Como é que você vai servir assim? Ele falou que mistura. Não, respeito, pá. Não, eu sou dono de casa. Então dono de casa não pode comer assim, tudo na casa da mãe dele. Olha a mistura. Achas que tá bom o que você fez? Achas que tá bom o que você fez? Diz que eu vou comer todas as coisas assim misturadas. Você tá maluco o quê? Você tem respeito, pá. Tira isso, põe na tigela separada. Fomos põe na tigela separada. Molho na tigela separada e quizaca também. Mayo Gino de Bundesliga toye lisusu ki na ye lisusu eza mpona éducation ya bana na biso. Alors mwana oyo azali na éducation moko vraiment incroyable. Nazo comprendre te ndenge nini ba parents bako accepter mwana asalaka makambo neti mokolo. Alors eza makambo moko ya âge na ye te. Alors suivez, on va revenir. Okota classe. Okota classe. Okota classe. Na âge yo ba koza mukolo bila fête Noël là-bas na ofetate. Parce qu'on a âge no mukolo okende ko kota deuxième maternelle. nakokende te nakofanda kaka watolia biso mibale yanga naye kotala yo mutu azuwa nga mpe natali nga mpe natali yo ngai natali yo na miso na ngai eya makasi esali lipa yango eya makasi nga mpe nayaka mpo na yo nga nayaka mpo na yo kolanda ndenge bébé Francia azo répondre na ba question ko loba ndenge amesana koloba alors ezosala vraiment kitoko te alors to côté wana vraiment tozali déçu pona ba parents ya Francia. Alors tomoni que tomoni batu ebele bazo mituna ndenge nini mwana oyo ndenge nini kosala naye ndenge nini bakoki kosunga ye. Alors ngana wayebisa bino ke Mayo Gino de Bundesliga tosali analyse na biso pe alors pona tete kokoka kosunga bino et puis tosunga ba parents ya mwana oyo. Alors le problème est que komoni pona biso vraiment mwana muke aya 3 ans azalina no bébé muke il faut attendre mingi atanga ayekola ndenge nini ba salaka
par exemple koloba azoye kola nanu koloba ebi koloba bien te azoye kola koloba alors azoye kola pe na maternelle que non akoka ko sala kozala na idée ya ndenge nini akoki ko grandir na futur na ye. Allez, suivez un peu, on va. Batazua. Landa binoti. Nota kanzo noti. Landu bino. Opede. Bataketu. Bataketu. Alors, on a un bébé français, aza mwana moko aza vraiment maele mingi aza na talent ki ya koloba. Na moni que talent na ye vraiment ezali ya koloba et puis akoki kozala un jour na futur akoki kozala journaliste ou bien akoki kozala actrice. Alors vraiment ezali intéressant pour na kotala mwana oyo ndenge aza koloba actif et puis azali kokanga makambo rapidement. Alors, ezali que pour na éducation à moi na ezokende na ndenge ya mabe parce que ba parents de baza en tête ya ko lakisa ye ndenge ya koloba. Parce que soko landi vidéo oyo na ro tela bino na après notre programme link koloba que maman na ende muta azolakisa ye makambo wana nyonso pona koloba parce que moi na zana mwana moke ayi azoyekola. Alors maman na ende azo apprendre et ndenge ya kosala babiloko wana alors ezopesa kitoko te na société en tant que parent mwana na yo aloba ba bêtise kozongisa ba répondre insolemment alors kokata bato vraiment ba maloba et vraiment esala kitoko te ezali ke kozongisa biso na ba nostalgie oyo tokutani na ona ba vie alors epesa kitoko te parce que tokutani na basi ebele ba salaka makambo wana ko répondre par exemple mobali ba réponse moko ya mabe loba biloko moko vraiment ke kopesa mobali kanda alors que vraiment ko sala makambo que vraiment ezali kitoko te alors biloko wana ezouta neti na société na biso na basi oyo balingi ko vraiment ko s'intégrer te na basi oyo balingi koyeba te ndenge nini ba respectaka mutu ou bien ba respectaka mobali. Alors c'est ça un peu yango ezopesa que non vraiment makambo wana ntango ozomona mwana moke abandi koloba boye esiko mutu akozwa yango ekosala ye azongi nsima tali ndenge akutanaki na ba makambo wana ndenge mwana azorépondre bongo eza neti kozanga éducation vraiment eza impolitesse yango tozo vraiment na poto makambo wana mpe ezali ebele bato ebele balingi basi ebele balingi korespecte mibali na bango te. Alors yango wana siko ezopesa ke non bébé Francia azokende na maloba oyo azobimisa kokata bato lingala kokata bato ba parole alors esali ezosalaka neti ba makambo oyo bato bazokutana nango na poto alors ezali basi nyonso te basi oyo bazala na sagesse intelligence et sagesse bayebi eloko na lingi koloba alors eza basi nyonso te bazali na caractère wana mais ezali vraiment une grande partie bazali na makambo wana soki na kokende musika te suivez un peu extrait oyo bokomona après Olha musenga na pongini. Você tá gozando comigo? O sacana na casa Jean-Claude Nini. Você acha que eu vou comer assim tudo misturado? Eu tô na casa da minha mãe. Mamãe okay? Não muita missão sabe no bom. Então sou o marido, você tem que servir fungo num prato, molho de tomate noutra tigela, quizaca noutra tigela e frango noutro prato. Eu só sei que você servia. Como é que você vai servir assim? Eu zangole, ele falou já mistura. Não, tá bom, dá respeito, pá. Oh, respeito nenhum, mas pessoa na buta boa. Não, eu sou dono de casa. Então dono de casa não pode comer assim, tipo na casa da mãe dele. Olha mistura. Olha mistura. Olha um. Olha achas que tá bom o que você fez? Achas que tá bom o que você fez? Diz que eu vou comer todas as coisas assim misturadas. Você tá maluco ou quê? Eu não tô você tem um respeito, pá. A cara tua boca, pá. Como tira isso, tira isso, põe na tigela separada. Fumos põe na tigela separada. O molho na tigela separada e quizaca também. Moi si asali moi alambeli mobali nae fufu ache asangisi makambo nyonso na kati wana alors ekomi moi batiraillement moko boya ko discuter c'est la même chose avec l'enfant tango mwana azana no moke obandi ko lakisa ye makambo ya ko répondre bato mabe non eza bon bazo balimba étouffer succès na ngai non eza ko étouffer succès te mais mwana azali na talent makasi
azali na succès na ye mais nde sikoyo succès wana efekende na éducation. Alors eke na côté éducation tozo basé éducation ya mwana wana soki vraiment que oyo ba interpellaki bango soki vraiment que elekaki malamu ke gouvernement akoka kozwa ba mwana wana en charge bakoka kosunga mwana wana akoka kotanga et kosala kitoko ke non monde akosepela ke mwana wana un jour akomi vraiment kosala kitoko mpona ke kosunga pe génération na bango ba oyo bakozala na ba série wana. C'est yango wana biso comme tozalaka toza bato ya koéduquer masse. Alors tozala mpona quand même porter un plus na ba libota ya bato parce que bana ebele bazobeba po soki totali bien bana bazali futur na biso ya lobby. Alors soki bobebisi éducation ya bana esalaka mabe ke non mwana akozanga eloko akosala seke akozala na mosala ya malamu te ekozala kitoko te mwana akozala vraiment nulle part. Alors esalaka bien soki mwana atangi asilisi classe alors ya sali pe ya ye vie ezaka te mwana azaka mpona kosalisa ba parents parce que ba parents mingi batiaka kaka na motu mwana na ngai il faut asalisa ngai. Bien sûr biso na système na biso obe na bamboka na biso na ba système na biso wana ezalaka que non mwana efasisa asisa classe parce que ba parents ba souffrir mpona ye pe alors yende akozwa maele yende moto ko décider mpona kosunga ba mosusu eza obligatoire te parce que ye pe ozala na libota na ye alors ozala te ke ekota ba conflit que non il faut o aider biso 100%. Non, c'est pas comme ça. Moto ako aider yo na oyo na ndenge akoki ko aider. Alors eza obligatoire te que non il faut, non, c'est pas il faut. Alors c'est un peu ça yango wana mona ba conflit ekota ke belé à partir ba maloba oyo bimaka na munoko mal placé. Alors yango siko mona ke ba division ekomi ebele ko bunda bitumba alors ko kabwana ekotaka ebele siko biso toye comme biso ba mayo jino de Bundes TV to pesaka éducation malamu to lingi ke bana to instruire vraiment bana na biso ba kende liboso bazala bien. Alors wana toye penza tozobeta c'était que ba parents ya Francia il faut ba sala attention ba koka kotika ko lakisa mwana kofinga ba réponse à mabe ba ko chola neti ba biloko moko ya bongo eza siko kende na système mwana parce que comme ati mwana akoma kofinga ke na benga ka par exemple na yoka ki video mususu ke abenga kana ye motu kasi wo mke beta maboko bete soko loba Faut bien nga mama wendi ko benga nga wendi te na mama na yo comprendre Sikungana tukata ko benga mtu ya yake kasi babeka faut bien nga mama tukata ko benga ta mtu na tukata ko benga ta mtu ya yake c'est bon mais kaka bila mama azana no bébé il faut abenga moto mama et puis yaya parce que système na biso ezali bon na mboka pona éducation ya ba mosusu. Alors ezalaki biso tango tozalaki bana mike tango kobenga mwana ndeko na yo aza mokolo grande sœur obengi na kombo bamoni yo ke kozali impoli mais na poto tomonaka mwana koyi kobenga papa na ye na kombo et puis akoki kobenga grand frère na ye na kombo o grande sœur na ye ezalekaka nango parce que société na bango mpe ezali ndenge mosusu eza neti biso te na Afrique ya biso eza ndenge mosusu éducation na biso ezalaka ya bien ezali pe vraiment que mwana azokola quand même na langage moko ya malamu mais kofinga te kokata moto pa parole te. Par exemple na yokaki film moko boye alobi mwana bato ebele baza contre bébé aza na talent na ye botika ye aza mwana moke mais non maman il faut quand même qu'on réfléchir ozana bana mwana na ndaku makambo nyonso kosala ya mabe par exemple ofingi motu ofingi papa ou bien ofingi na motu mosu voisin alors mwana na yo siko akopie yango un jour sikoyo afingi voisin afingi papa ou afingi motu mosusu vraiment okosepela nango mwana na yo oyo moni ke ozo sala ke azala éduqué. Alors ce que moni ke mwana na yo asali eloko wana vraiment okosepela vraiment point d'interrogation yo moko pe sa réponse mais pona biso ba mayo jino de Bundes TV en tant que ba parent alors to koloba ke non c'est pas bien parce que mwana azokine na nzela mabe il faut vraiment ko sala attention que mwana abeba te parce que tant mwana ko beba ezali kitoko te pona yo parce que ezali kitoko te pona société na biso. Alors biso comme
tolingi que moi na wana azala bien, tolingi que moi na wana azala talent na ye, succès na ye. Alors il continue na ndenge mo kitoko, bakoki ko cha une école, atangi tanga kokoma mukolo et puis na ba akoki pe ko zala net na temps libre na ye. Soki mutalingi akende asala na ye ba émission. Akei afuti ndenge zala kaka asali moi geste pas ya ba parents. Ndenge zalaka et puis bakozwa mwana na pour passer na état bokosala nene ti ba théâtre bokosala na ba jeu moko ya bana mike teleka na télévision pour na ki motiver bana mosusu. Alors wane kozala kitoko. Alors là ça sera une bonne chose. Biso ba mayo jino de Bundes TV soki tokiti na bamboka et kozala ke toko kutana na ba parents ya mwana wana toko solola na ye. Alors tokozwa mwana wana toko koka komeka ko motiver na côté éducation. Alors ekozala te ke non bozwi mwana bokomi kolakisa ye ndenge nini ba po parce que mutaye répondre yo mabe il faut zongisele pe mabe non. Eza bongo te mwana il faut azala vraiment instruire que éducation ya malamu. Alors vraiment ya mwana toyaki poto beta c'était parce que biso tokozonga simate tozala kaka liboso toyaka okata makambo parce que tozali ba mayo du nom de Bundes TV. Alors ezalaki moi conseil gratuit et puis émission ya biso lelo. Alors na yebi ke bolanda yango alors bo s'abonner massivement nzamba ko pambola yo. Alors on est ensemble que le Seigneur ya mayo du nom de Bundes TV tolinga ki tobeta moi nini moko pipe moko que soki olingi ko bala alors que ezala na ndenge ya vite fait oyebi ke des fois ko bala awa ezali faut kozonga mamboka il faut ba makambo belé ba papier belé. Alors soko moni que olingi ko bala olingi ko kozala un peu rapide alors oko benga mayo du nom de Bundes TV toko pesa bino numéro ya Maman Thérèse ou bien Pasteur Kiré Kinkane oya yebiye alors boko kako contacter bako pesa bino ba information soko lingi ko bala alors nyon sezali en ordre. Alors vous allez na makambo na ba papier na bino en ordre alors ba Pasteur Kiré Kinkane na Maman Thérèse bako pesa bino bako informer bino bako lakisa bino ndenge nini ko sala pona ke boko kako aboutir bokende ko bala na mboka moko boy. Alors wana ezali que réservation ezali neti réservation makambo nyonso o kolia na bino il faut ko préparer yango et kozala ke bako pesa bino bako réserver bino hôtel. Alors na bino moko ndenge boko yokana alors boko kende ko bala na ndenge ya rapide ezali nango 2 jours à 2 semaines pour balani et puis bozongi na mboka na bino oyo bozali oyo nyonso za na kati ya Europe oyo abaye na mwasi mesika mwasi outi ayeba mboka ani ko bala alors au contacter mayo du nom de Bundes TV au komeli biso non alors tu peux répondre bino bien vous checker pour mon numéro na biso zakuna alors vous pouvez contacter biso pour ça bino contact ya Pasteur Kiré avec Maman Thérèse. Merci message eleki. Alors bonne soirée. Alors bino ba parents na la kobeta c'était que bo étiquer bana na bino botika biloko wana parce que o ino c'est zo ta pour éducation na bino ezalaki mabe ya wana bana ba komi kobeba. Alors que vraiment pour persévérer dans la prière que nzambe vraiment akoka ko bannir bana wana na ba esprit wana ya mabe vraiment ezaki to côté pour na komona bana na biso ya mike ba comme en éducation neti ya ba mikolo na ndenge ya respecter. Alors c'est vraiment regrettable. Alors suivez Mayo sur du nom de Bundes TV pour vous aller discuter. Merci, on est ensemble.